est-ce que pasteur Kabuniwale ça aza pasteur ate makalibo soit cher asala ka ba défense ndemo lobby ate akabiso mabe na malamu kaka bible yango moko lobby soki main gauche pesi droite mo na te pardon est-ce que c'est nécessaire pour le pasteur Kabuniwale ça pour dévoiler ce qui a aidé qui deni laisser na mbongo garantie faut ezala médiatiser ne comme il est là on ça yebi que mbongo garantie na pasteur Kabuniwale ça mtape ça qui est oyebi les arapas non na zabonga na saila robola mais zo lukaliwana nga soki na romeme neve tenelo omoni na minute batata na na casquette ya ko wale ça pasteur ti bota na vie ya mutu na minute za iwe za danger c'était vie ya wale ça so les hommes na sima muke doni les moko na sala complot na ba criminel bo bo mawale ça kanya makanga ba criminel wana pardon général kanya makanga ba criminel wana ka de même ka de les wana les abonnés fidèles bon la ndabo ka ba vérité manqué faut prophète mon boy mon bang ndumba ya prophète ça va pas preuve nyonso bon asi denis na chele ba force de denis bon denis ba force de denis kasi wana zoni ngana yebisa et quand tu m'as maria Denis laisse le voilà à mutabase le voilà akoma youtuber collègue il a vendu na kiti ya Papimboma abandi ko critiquer pasteur Walesa bakanga Denis abimisa ba liste wana maître je pas le bien ko ya ko dévoiler ba secret azala nganga te pardon azaka tia na ide katia na ina ko tela bizu le boko boye abongoli be mutema ozokele la ozobunda polia bayeso ka proposer mbongo belé pas de Niles de Niles a ebisie na ba voice o kuto eza yengana lo bateme ba voice ka ya bango mo be lo baka place wa ba lobini to yo ka ba yego yebisa moni neza na soto sali bo to lo bibo ye automatique makamona bo na ko sala ezali kutakolo nguma zo luka nguma na ye boyi alisa kubanga akobimisa $200,000 akopesa biso yo kozwa 50,000 totinde sous na poto amen la main d'italien pour dans église non mais photo vivant na ba pasteur ba méchant pasteur na ba pasteur bazolika ko détruire bato bazosala nzambe ya solo na bato batirande attention nango c'est pour mi prophète na pesa yo malaba mona msomo to sana na yo akamba Jael so Jael peut même faire ça la bombe mais non Jael n'est pas faire ça yini vraiment mais là les sous de nalobana bato Denis ça élément moko dia ba télémisi pour la détruire corps du Christ bato la ko bouler ok batama un avocat qui disait que poto ndingo loba qui fona voyager poto bakanga pe moto net organisa yo otsa ko tshela bato yo kama ya keninga alobi mona na mara to pese bal abeta ngo bien te mais esimbite nde ba esco jeune wana nganga o wa kwa hiyo tsikabilo jeune wana azale pe yo ka 7500 voilà reste bo pesite voilà très bien que soma malamu jeune wana zanganga te aza disciple ya nganga pardon eloko nini Walesa sala bango po bosanga na likita ba pasteur rebelle po na ba ministre na ba journaliste na ba youtuber ya ba tiktoker na ba tiktoker nezana liste za molai oyebi enoma esala nga passe ezaki lelo yo na Kinshasa basala nzambe ya solo bazala rasité ouais o na ndeni tanki ba pasteur basala nzambe bakomi ba kotanga est-ce qu'il y a ça pendant niveau Walesa et bingo ya binga maître Walesa dia akoisa na nini pe ya lobaki yango a lancer da pesa wana zelo ko tozosala makilele na wenzi video basala ngo liboso lopango ya Denis Walesa pesa garantie j'ai une vidéo moi mobalo lobiki ngai na ngaki na ngapo voilà basala ngo liboso lopango ya Denis ok le pango ya fizo futela wana garantie ya Walesa oui bité ba benga Denis ba boyele bilo libanda jana toko tana na dossier wana fato songa dossier wana taso na ikamba ko bomba mutu voilà moni ndeki belela mende ya libolo ko beleli Denis ndoki yeyo mutazo bundisa misala na nzambe mutazo bundisa ba œuvre nzambe mutazo bundisa
Zambe eza Denis Lesi na nini lo ni Denis sasali na ngai gars na bien ça qui a boulé kasi zelati il a bonné boka wala Denis Lesi ngai na tamboli te naza kutuka ndi na ndako na abi eloko mo ezotambola ouais ezotambola déjà ba yoka plan kasi yo pesi prophétie mona nando poli ni boyede te Kindoki Silva birene bon c'est bona wa ligne ko tika Kindoki te les rappels volontaires comme Nzimat les volontaires même biso pas biso tout bato ba bana Kindoki ba tika kwa église na biso église na biso ça de réveil spirituel ba Denis Lesi wana ba sala complot ya kotela wala sa pozo Denis Lesi na kati vraiment comment biso comment tout ça là Zambe obeti ngambata Zambe na sali siko analyse par rapport ya ma profond parce que yo seulement on t'a fait ça Félix prophétie tout ça là bon mais ça bien tête vous le savez petit tozo bindala vous la rater na Congo bangambo za rater na Congo voilà même ça mutuni na sans courage prophète na sans courage le repère Félix ça serait du prophétie le tout monde de Lesi ma voice c'est Denis Lesi ba voice en cause le bateau zo katé mais zela oyo kati zela oyo ngana ko to kana ba preuve nyonso nyonso ke oso mimi ndege pas passer de la face ndege baba ko taso bato bazana Nzambe vraiment bato bazana Nzambe sérieux bato ba yebi mabela bana basi misusuté pardon bato ba yebi mabela bana basi te on s'appelle la prophète tu yebi mabela bana basi donc ils se faisaient de là et ya Kinshasa yo ça passer à te manager mama moyo mama mari ya wati bato ba finga pasteur na ba di n'importe quoi mais qui faut pour expliquer bato ba comprendre vite Banangola Gemidor TV Kende Liboso avancé Gemidor TV eyena kama kamba kitoko eyena makambo ya malonga ba comédien nyoso bino bulukaka ba oyi babunga kale bazali awone kati ba musique nyoso bulukaka oyi babunga kale bazali awone kati nyoso tuto zusara awa is a super canon is a super barbara is a kusara makitoko makasi bande kunangai baba de yonjinga udusara musene yo kitoko bobo senete abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Tout tombe le musala. Tout quand de liboso. Allez go. Ben monsieur qui toque. Ben musique qui toque. Ben théâtre qui toque. Nyo surtout qui toque. Ils ont Gemidor TV. Boucan de musique. Abonnez-vous massivement. Toujours one. Let's go. L'initiateur c'était Yontinga. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Toujours sur notre chaîne, on dirait que Gemidor TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, Kande Boussalaka. Et ça, là, vraiment, la vôtre qui toko makash. J'ai dit bonjour, bonsoir. Et je dépend de la air, bozu, ou quand je te fais du coup. Il y a qu'on a mis son à Gemidor TV, hein, des cas, bon, qu'on a des informations en temps réel. Là, je vous souhaite déjà, vivez de notre émission. Babakenda Sao. Babakenda Sao, une émission présentée toujours par la vôtre Aurélie Vango, la maman des garçons capables, autrement dit, la mbingazor de la France congolaise, et moi, chose à la carte. Namoune, les moko naturel, à l'icolo, nango, 102 kilos et 1m75, et yango, wanande, Aurélie Vango, ya tembete, ya mbumate, ya tongate, kande, boumesana, kouloba, et ça, la karamanga. Kitoko, makasi, aujourd'hui, na émission de Aurélie Vango, na yambilabi, nous, au bolingarami, tant, à banaliste, dans l'information, sur l'actualité, zali, bolingarami, na yambilabi, là, c'est bien. Problème, qui est dit, moi, na souka, ba, mou, qui est dit, tozana awana problème qui est nini tout ce qui concerne affaire pasteur Walesa pasteur Denis Lesi to comprendre basala nzambe o ba ko bine na beto e ba message en to pe di kambango e baneli wapi vraiment to développer vraiment à long et à large par rapport à la question na ba sujet autre dans ngo ya ko développer enfin le PC malo ba PC mbote mingi aba abonné fidèle vous allez toujours wana pour na liker pour partager et ça la rabiso vraiment bien makasi pourquoi pas na yemoko le boss Léon Zinga le grand archiviste le vieux monsieur Google balobi une tête bien faite papa ma dédicace dans makasi aussi quand vous allez pourquoi pas toi héritier Matengo derrière les images c'est ça là vraiment bien pour vraiment ekende bien makasi sans oublier Paul Matouzé, il est grand couturier na kata dibe na kasavu bazalaka moko zalaka wana et ça là. Kitoko makas pour ne pas monopoliser ma parole, les réalisateurs les plus intelligents héritier Matengo fongala nous vraiment préféré comme déjà. Problème mukendi moi na souka ba mukendi nyonso j'ai dit bonjour bienvenue problème mukendi. Ouais bonjour Orly Vangu, bonjour na ba internet nyonso. Au balanda biso na Gemidor télévision et bonjour héritier Matengo derrière la caméra.
Et bonjour, na batutu bolinga parler mukendi ba vrai de parler mukendi na kasino en beauté et na mon père spirituel évangéliste Claude Kabundu Alessa et prophète international Mouton Zamba Pona Mouton ça la fierté Nzambe na mokili et des ministre de défense Céleste awa na mokili aza ministre de défense gouvernement ya Lola ya za ministre de défense na engagé ki Nzambe OK Nzambe mto engagé ki donc je na battu so mudinga biso et voilà j'espère que mitune za yayo et le bana oboka batu te le vraiment oboka ba mabanga te so ko boka na boka mettre le fumbo na base c'est-à-dire na dibaya wana olingi ba mutu kanoeza na couleur bien ba chango couleur kitoko ba tulango bia ta mutu kitengami e bukani katani mais pas le fumbo ezonga ba mobimba ngala moko ngala koboka maître Hervé Kadiewe esprit l'avocat de Barabas depuis Goma Aurélie va te saluer balobi l'avocat de Barabas balobi l'homme de lobby na biso et koleka lelo zalaka wana Aurélie va on a fait des dédicaces parce que ngala ko ça jamais mission ça qui na dédicace au point ko ça na bosani ye makasi problème kento za wana za na internet ngana yo ko na ngo pe susu ta base mon ndako to yeba qu'est-ce qui se passe entre le pasteur Kabundu Alessa et le pasteur de Miles Motema Mabe bazolinga ba mire muto za na Nzambe ya solo ouais omoni et mon âme batane Gimbo Maloba. Tu sais comment? Gimbo Maloba, salut du shop. Oui, et même avec ça, on a passé ça qui les loyaux, la Kinshasa, basala Nzambe ya solo bazala sauté. Ouais. On a ndeni tant qu'il va pasteur. Basala Nzambe ba komi ba kotanga. Na kotangele de votre pasteur rapport. Tu vois sur banani castor bomba su ba mbeke makoloyo, tu vois sur les kamba bomba mutu. Voilà. Moni ndeki belela nende ya libolo to beleli deliles ndoki yeyo mutazo bundisa misala na Nzambe mutazo bundisa ba œuvre Nzambe mutazo bundisa Nzambe esa deliles na nini lo ni ni sasa na ngai egana bi esa kiabuka kasi zelati so ibatu bazonga na ba émission na sala kala na koloba deliles azali serviteur du diable on ndeni deliles azali élément oyo Diable pour a détruit le corps du Christ. Apparemment, on dirait que dans la bénédiction, et comme il y a un pays. Mais attention. C'est pour que prophète. Na pesa malbamo ne msomo to sana na yo makamba Jael. So Jael peut même faire la bombe. Mais non Jael n'est pas faire les yini. Vraiment. Mais là les sous de nalobana ba to deviner ça et le maman diable télémisi pour la détruire le corps du Christ. Ba to la boule nous allons comment un collègue il a Deniles nous avons dit Deniles un collègue nanga à travers YouTube ba futa na YouTube na ba travers YouTube ba futa na YouTube Deniles un prophète un pasteur un collègue il faut comme prophète Deniles un prophète un problème qui prophète oh prophétie il y a tas d'esprit à côté là il camp pour na côté là bande ko na ngana bandi bu na bandi bo étudier mais étudier ba la j'ai un problème de téléphone Android j'ai un problème de lamba j'ai un problème de l'homme so la bête prophétie par rapport à ma ramboise oh ya zo luka on est étudié na psychologie non étudier penza na sali sur analyse par rapport ya ma prophétie parce que yo so mon fait ça Félix prophétie tout ça moi mais ça bien tête vous le savez petit toujours d'indala vous les la na Congo bangambo za bien na Congo voilà même ça mutu na sasa courage prophète na sasa courage et après c'est Félix ça serait du prophétie yango solo ya met ngai penza na zalaka wana na kuwaya na prophétie mais je suis chrétien non mais on est chrétien on a la prophétie pourquoi c'est parce que les prophéties arabes et là mais l'homme ne belé bazo se trouver na balabala grâce à prophétie mon anazan doki ye aye ko pesa professeur kindoki pour benga mwana na yo ça benga mwana sande mwana na yo parce que pesi prophétie mwana nando pour une go dete kindoki silba benga bon c'est mwana wa ligne ko tika kindoki te mais la rappel volonté peut-être dimat les volonté même biso pas biso tout mais ba bana kindoki ba tika
Église na biso. Église na biso, ça de réveil spirituel. Yo so que on se mine de pas passer de la face de. Baba ko ta so bato bazana nzambe. Vraiment. Bato ba so nzambe sérieux. Bato ba yebi mabela bana basi mususuté. Pardon? Bato ba yebi mabela bana basi ke. Vous appelez la prophète musu ba yebi mabela bana basi. Bébé yo so de là. Eh ya pincha sao. Yo sa passer te mana cher. Na kata na maboko. Na makuna. Na sema ko na maboko anje. Ça passe moi ba passer la million de bomono atele marachal ba ngai na yebi libela moi c'est mususuté na kati ya église ça vidéo tout sur internet yesu we soki ba ko bikaka na baba wana tika na yo bongo simba ngandeni kana baba kana bana kati ya église siko eloko yango wana bazobundisela pasteur nanga OK c'est parce qu'il y a bombi sanctification mukaya wana. So babi n'a pas le fumer sans feu. Débat wana pour tout le monde a donné ce côté à répondre pasteur babuni wale ça n'a qu'à cher azore beta ba donner c'est biso te répondre te biso te ko beta nde nous allons beta te biso te ko le vérité pour les hommes ni c'est la bisa yo makambo banai mambo ya mono ya TikTok Maya Tumba voilà mono ona alekana ba réseaux sociaux afinga pasteur babuni wale ça ouais bakanga ye ezalaka nango pe wale sa mtafunda ete to bebe nga be preuve to bakanga ye be preuve ya singa qu'est-ce que komona na te o mona mincho to na ba preuve nyonso bon preuve bakanga ma zela na chele ba force de ilesi bon de laisser ba force de dinde to na ba to koma kasi yana zoni ngana ye et quand tu m'as maria beni laisse le voilà la mutabase le voilà akoma youtuber collègue ya vandi na kiti ya papimboma abandi ko critiquer pasteur Walesa que o ya sala kawana eza manke na nganga wana azanga ya lukuta voilà centre de réunion mettre une de la biso de Niesta kala de Niesta le voilà comprendre bango ba créer ko ta mari esimbike on va voir ces abos na ko pesa et ta ko tshela ba to yoka alobi mona na mari to pese bal abeta ngo bien te mais esimbike nde ba tres ko jeune wana nganga o wa kwa hiyo tukabilo jeune wana azale pe yoka 7500 voilà reste bo pesite voilà très bien que ce moment malamu jeune wana zanganga te aza disciple yanga pardon azanga ngate maza disciple yanga par exemple ndenge héritier zabu azana assistant na yeti héritier zamu kemisala mabe aye kotika kisi aye assistant na yeti basambeleli bango kala neza basalaka balapa ndai ko cher que biso soki to trahir to ça nini pokufa so to zongeli tukisi to ça nini pokufa to mona ngo biso to voilà deni ne sake ko luka nganga a proposer mbongo o de matière que vous allez na kisi que buyokana kina passer Walesa apesa ke mbongo boy nganga yebise papa ngai nazala na kisi ngai kiso nazali nango ekoma ko tombobela nga kisi elekela ki ngai na luka pa pasteur nyonso na Kinshasa pasteur moko te asimba kisi na maboko ya basimba bato la bana ebele bana ngola Gemidor TV kende liboso avancez Gemidor TV eyena kama kitoko eyena makambo ya malonga ba comédie nyonso bino bulukaka ba oyi babunga kale bazali awone kati ba musique nyonso bulukaka oyi babunga kale bazali awone kati nyonso tuto sala awa is a super canon is a super barbara is a kusala makitoko makasi bande kunangai baba de yonjinga udosala musene yo kitoko bobo senete abonnez-vous massivement tutombora musala tukende liboso aligo ba misho kitoko ba musique yo kitoko ba théâtre kitoko nyonso tu yo kitoko izane Gemidor TV bukandi musika te abonnez-vous massivement tuzawan let's go l'initiateur c'était Yontinga voilà ye aye bisinga nganga mo ya bise ngai na zala la kisi aluki muto ko simbisa kisi alongola nga kisi akokati mais Walesa kutu te ba intercesseur na ye nde bato bakenda bakanga kisi bakangi bikepo bakangi biloko tu baye nango batumbi basaleli mutu de délivrance abongoli mutema lelo aza chrétien aza susu nganga te akomi chrétien comment bino boyo oyebisanga na balukela mutu ya boye vraiment
nga balekela mutambo te na basala makambo wana te ndenge oluka ngo bato mosusu bakesi koluka disciple ya nganga oyo bazalaki na nganga mokolo nganga voilà batango baye pa disciple oyo disciple bakomi ntango omoni soki ozali na bamoma ekisi ozali na bamongo na bango maintenant pour le moment bakomi kovivre siko normal lokola motu nyonso ozokelela ozobunda mpo olia bayesokoamotoye mbongo ebele epa denilesi denilesi ayebisi ye na bavoice oyo kutu ezaki nganga naloba te me bavoice kaka ya bango moko bayelobaka kaka place wana balobi nini toyoka baye koyebisa ye moni ndenge eza wana so tosali boye tolobi olobi boye odematike makambo wana bokenda kosala eza lokuta kolo nguma azoluka nguma na ye boyeboye alesa kobanga akobimisa $200,000 akopesa biso yo kozwa 50,000 totinde su na poto so mwana na ye kaka 50,000 na poto na simba te na CD na CD na créer kaka na créer ndakoti babandi kotola na Denilesi babandi pe plan video basali yango liboso lopango ya Denilesi oyo alesa apesa ye garantie j'ai une vidéo au moins mobile lobi ke ngai na ngaki na ngapo voilà basala yango liboso ya lopango ya Denilesi ok oyo lopango ya afizofutela wana garantie ya walesi oui bitele babenga Denilesi babongele bilo libanda jana tokota na dossier wana va tozonga na dossier wana est-ce que pasteur Kabuni Walesa aza pasteur ate maka liboso cher asala ba défense ndemo lobi ate yakabiso mabe na malamu kaka bible yango moko lobi soki main gauche epesi droite mo na te pardon est-ce que c'est nécessaire pour le pasteur Kabuni Walesa pour dévoiler ce qui a aidé qui Denilesi na mbongo garantie faut ils à la médiatiser ne comme il est là on ça veut dire que mbongo garantie wala pasteur Kabuni Walesa mtape ça qui est oyebi les arapas ndenge naza bonga na saila ko bola to ezo luka liwana nga soki na komeme levé te lelo omoni na minute bato batana na casquette ya ko ne Walesa za pasteur te botana vie ya mutu na minute za iwe za ya danger c'était vie ya Walesa so les zongi na sima muke Denilesi moko na sala complot na ba criminel bo bo Walesa kanyama kanga ba criminel wana pardon général kanyama kanga ba criminel wana ka Denilesi wana Denilesi na sala complot na nganga lui-même Denilesi wana imaginez c'est quoi la fois la cinquième fois Denilesi wana basala complot ya kochela Walesa pozo Denilesi na kati vraiment comment tout ça là Nzambe obeti ngambata Nzambe ya kaisala ya Nzambe mikolo za bongo oye obeti ngambata na zongiselo mbata pardon oui obeti ngambata na zongiselo mbata oye na boboto bondeko oye amen la main d'italien pour dans l'église non mais faut vivre na ba pasteur ba méchant pasteur na ba pasteur bazolika ko détruire bato bazosala Nzambe ya solo vraiment est-ce que eloni Walesa asala Denilesi c'est que ba pe na subasima parce qu'il y a pas les non ba penser ba loba yo kana pesa ba pona bango kwa akabela kabani mbongo azana bandimi ebele azana bandimi ya poto est-ce que bien pardon bila bazobundisela Walesa ya mwana motema malamu na ye non pardon est-ce que l'église ya Congo nyonso o Walesa zaka le seul pasteur za bandimi ebele vous le seul pasteur za kabela bandimi ba inaka ye le mokendi mona suka zela na ebisi because appelle subasima msonga la eza na subasima moko te moni yo yozo créer ya subasima na eza te soki yo subasima moko ezalaki mamoyo mama mari yawa bato bafinga pasteur na ba di n'importe quoi to meki ko pona ko expliquer bato ko comprendre que Walesa sambeli alors bomoni mutu azosala eloko akomona na kaka lelo tomoni Denilesi ba voice ya Denilesi ba voice encore zolo batozo kateka ba zela oyo kati zela oyo ngana ko tozala ba preuve nyonso na minute oyo ekomi tokomosamba tolobi Nzambe azosala justice na ye l'état pe congolais asunga biso asala justice na ye
bakanga de miles abimisa ba liste wana maître je pas le bien pour dévoiler ba secret azala nganga te pardon azaka tia ngai katia ngai na kotela bizu sur le boko boye abongoli be mutema nan ngako yo pole mukende na maître muziru katia fait wala bato bazolika ko dembela bazonga badembela walesa po bayeke walesa tala makana réseaux sociaux bayebiki walesa za ala ça défi comme walesa ya te est-ce que yaza pena niveau walesa et bingo ya binga maître walesa de akoisa na nini pe ya lobaki yango a lancer na pesa wala zelo ko tozo sala makilele na wenzi bali est-ce que tu vas ba manque bazokoya mo kuzo twana nyanza eli pobela le nzambe twana hivi ngabele boka wala le miles mali na tambuliki na zaku tukandina ndako na abi loka mwezo tambula ouais izo tambula deja ba yoka pia na wewe azo takama bazo binga binga mpo ona koma komoni teno wana mama komaka Yves Masamba akacha complete na mo sa de miles sasa Salva na pourquoi on va aller sur la place c'est ça la vidéo na rozila kama si ya mama Héritier merci les abonnés fidèles de Gémidor TV. Donnez les pour ceux qui vont monter bien les tout ça on a dit bana ba le monsieur bana ni bana lingi ko mama na rangi soka yupo tiga kifasi kichoka yupo tiga kifasi Yoka, na ba ministre. Bon, je vais demander ni. Ba ministre ko ta ba complot. Je vais demander pasteur. Pourquoi moi tu yo là ouais ça va se passer. C'est pas moi de nous na wali ça. Imaginez. Ay, na sam sa kami pastor. Asa liyo. Ozo liyo sa mo. Le dernier épisode de Abel Scoba TikTok.
Nzambe kama là. Et voilà Nzambe va bien. Vraiment, papa. Voilà. Problème quente. Oh, c'est quoi ça? Le vent sur ah, c'est pas comment bon. Ah, c'est moi, comment le cambo. Bambongo ezaba na yo, ezaba na yete, ye ayaki na makampa na yo, pour yo to landela makamba mbongo, yo to kiduko ne. Voilà, ba omis ko misa ta pasteur. Vamos bem. Vamos bem. Voilà seconde affaire. Parti na na eba imete, sura yebsa na bongo na négocier. Alors de l'autre au sala des abonnés, il faut se calmer d'abord. Abima na kata risolora. Négociation mbongo ezalaki pa na yo. Ezalaki pa na yo. Yokanga bien. Les abonnés fidèles, bon, là, d'abord, à la vérité. Manqué. Faut prophète mon boy. S'il vous plaît. Ndumba est prophète. Normalement, tu vas y numéro dans la paix parce que y a un numéro. Ça c'est erreur peut-être de tout ça là. Il fallait qu'on tient le numéro et contact. Tu vas t'observer peut-être mon boy avec les avocats là bisous. Alors les avocats mon est avocat là yo. Pourtant le numéro on a besoin benga, il a so yamba. Et puis à quoi faire face à toi dans ça qui va toucher. Première erreur tout ça. Bon ils appellent tout tard. Parce que la vie yoka. Pourquoi ça yoka? Oui, si vous négociation qui m'a payé, négociation avec moi, la banga, mon idée, attendez, va combattre la président, la première ministre, la ministre de la justice. Vous êtes à moi quelque chose qui m'a place moi en attendant. Ah, c'est bâtard. Négocier. Un avocat qui disait que pour te dire qu'il faut voyager. Et pour te net organise yo. Mais c'est là qu'on a au criminel, le pasteur. Parce que pour tout ce gars Interpol, il y a un message pour toi à la place. C'est parce qu'il y a un message. Mais parce que oui, il y a un bon côté. Non. Moninga ina minute on a ça qui n'a pas sambo. Expliquez ngai na. Elle to yeba na yo ou assurer biso que tu kozwa to banda 250,000 ya débat de soit to comme na makamba. Ah, yope. $250,000 yo bien mo papa. Voilà, ça Nzambe ko salele likitato. Ko reçu comme ado. Et là, on ça la lobby yo kanga bien. Yo, na mutu na yo, na Serge. Poko mati. Wana bat basa na. Mamatina. Asina yo. Oyo kana nini to ko sala iloko. Comment ça les nisela ka? Ah, la je. Asi ona ko sécurité na ko tambola te na commune insécurité. Tambola te nini me to bi makakati. Sécurité. Yes sir. Mais ce qui aussi attaquer mon boy. Nazana mbongo ti nazana muta makulu nazana ina ba ko pesa mbongo ozi taxi express parce que ina ko tinda ba pesa mbongo bobo zala wana jo wana playa wana comme ça pour solo lido trouver compromis comment on va monter une nouvelle stratégie pour ça. D'abord ça reste stratégie. Ouais, quotité. Maman il est dembi. Oh, il pas que on se maîtriser quelque part. Mais la lia bino bo sola na pour monter stratégie na matina na ba sola. Total comment on peut faire pour optimiser sa situation. Effectivement, ba tona na biki ba oluka yo. Oui, c'est ça. Mais comment on va faire maintenant? Ya mona solo ba na yo.
C'est ce qu'on doit faire. Faire la motono na mère pour vendre na otala comment on peut faire. Va préparer deuxième coup. J'abonne idée de Gémido. Bon, yo la vérité en gros, on a pas c'est mieux pour ça battre tembe. Bon, tu l'as sur la commentaire. En tout cas, problème qui est du monde à souka. C'est quoi En tout cas, bah voix ces alliés, les abonnés fidèles de Gémidor TV, beaucoup yo cabine moko, maman Mozali et Zaka Radio mais pas le reste ici c'est ça ça. Si vous voulez prêt il faut bosser en haut, négocier pena moi na wana tout kangisi. Voilà, très belle question. To négocier na moi na on a té, moi na tango déjà ba contacter abengaki maître naï. Maître ex ngana naï wana. Tala ba tu boya bengi ngai boy. Ngana abogo te le CDS babengi yo ko bango zande nini ko pesa boy abe sani chabe tseka ake pas deuxième disciple masana yi atali se ko tela ko pesa boy deliles masana na boy ndi mai deliles abiso te mbutu zana la disao asale capture numéro deliles conversation premier ba to deliles atine ni masana yo voilà ko masana ta babengi metabi bon te ça walesa ndio kufunde pa walesa so walesa lokola to lingaka to mona ba preuve andima te to msubo ko sela mutaba tu makamu voilà bosala ni bebisa mwana wana andi abanda ko sola ni arrange sakaye nde mwana bandi OK donc aki déjà contact déjà ba contacter ya pasteur walesa ti ya ko sola na mwana wana ma nyonso wana mwana zo enregistrer pa la pasteur walesa ba preuve voilà OK ya zo enregistrer pa la pasteur walesa preuve azo pesa masa na yi ko masa na yende azo menya pasteur walesa même mwana wana yeba yiteke ma nyonso bango bazo sala ezake bakombe mango ba walesa ya zo garder on va que ju bakombe ba de niles aya ba ki internet inda zoka bisope tozotale lai Dieu a fait grâce to bimisi ba matière en osanini et bimi to bimisi mutakala na motema mabe ya de niles na polele siko nazo mituna eloko ni walesa sala bango po bo sangana likita ba pasteur rebelle na ba ministre na ba journaliste na ba youtuber ya ba tiktoker na ba tiktoker nezana liste za molai bozela bo mo ne bazokanga banani ba pasteur ba okanga ba TikTok ba okanga ba tebele ko ba okanga parce que to bandi semaine boy bazokanga ba tebele parike ngolo olia bien fort na ebso ba parike na ba parike ba olia bien ko ba journée ba yosa ni ba kanga ba kasi ba journée ne ba to basala ka complot ça commenter ba vidéo OK na ba héritier bino ba cameraman bino Banangola Gémidor TV Kendeli Bosso avancez Gémidor TV eyena kama kitoko iyene makambo ya malonga ba comédie nyonso bino bulukaka ba oyi babunga kale bazali awone kale ba musique nyonso bulukaka oyi babunga kale bazali awone kale nyonso tutu sala awa is a super canon is a super barbara is a kusala makitoko makasi bande kunangai baba de yonjinga udusala musene yo kitoko bobo senete abonnez-vous massivement tutombora musala tukendeli boso aligo ba miswe kitoko ba musique yo kitoko ba théâtre kitoko nyoso tu yo kitoko izane Gémidor TV bukandi musikate abonnez-vous massivement tuzawana let's go l'initiateur c'était Yontinga walesa makasi to porter plainte na journaliste
na mutu na critiquer mais le propos tenir ça n'engage que l'invité non eza ba couple na bino bokoma ko planifier avant émission tokobeta bongana kotuna boyo ko répondre ngana to seni to yo en actualité yo en actualité et belé to yebi bango ba sonna minene wana ba créer actualité voilà ba créer kawana yango mikolo opération kanga journaliste nyonso muyibi kanga pasteur nyonso lukuta kanga tiktokers nyonso toyeba kutu te bana tiktok bana oya tiktok bibolo ya tiktok nayebaka role na bango te bana balasa bato bakotisaki pede makasi tokokanga bango balesibienne nyonso na prison woni place consent mutamba bimisaki bato etikala vide bango nde bazoyerama ok dans place en tout cas merci beaucoup problème ke dia lobena eza ebele likolo babenganga Pierre nani obi otamba yabanga Jésus akataka mutu bitoyi kasi na mikolo beba Pierre alete pena mwete mwete jusqu'à là biso tozala wa ndeni tondimela Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur très bien tosambelaka Nzambe tobangaka Nzambe mais lokola bato bazolinga badetruire mosala ya Nzambe biso aussi papa walesa neti nazaka na biteka te nani bato bamona na telema cher te c'est possible tena simba bouteille castel na papa ta muntu na mutu lokola tozali kotika nyonso Nzambe omeki soki nano justice ekangi yo te biso bandima walesa tokanga na nzela tobeti yo ekomi bongo nga mutu alebi yo Pierre ngai Pierre Pierre église walesa omeki kosa omeki na kombo ya pasteur na nga yo journaliste moko boye yambi mutu moko afingi pasteur na nga epa na yo ntango tokokutana nokangaka deya makofi merci beaucoup kangaka deya makofi pole mokende na nsi émission ezaka ya premier épisode avant batana yo deuxième épisode en tout cas émission obozela ngo bientôt na bokomona parce que problème mokende aza pena mwana ya ndako ya walesa ayi makambo taka ba voice to yeba kitenga na bino mais na nzela problème mokende toki yango problème ba dédicace na ba plutôt non ba dédicace ezate ezaka ke toza mobiliser bana to ya centre de reverse virtuel et quand papa to saki biso mot d'ordre ke bosa la nyonso bolingi ponanga o biso tozo protéger la libido Nzambe oazo sala na walesa ya mibale tozo protéger pe walesa oazali papa ya bana ebele oazali pe na ba enfant biologique na ye ebi lelo soki oseli mutu poison akufi ene ki pasteur Baruta akufi boye bana ne batikani na pasi tokene na bana ya molimo te bana biologique na ye pasi wana ya kotikala baofele wana sikoyo yo soki naza koboma mutu moko boye po asalaka bolamu moko boye osungaka yo lokola osungaka te tosalaka na mesure mosusu tokenda na église ya Denis Ngesi tolukaka badiere ya église ya Denis so tokango bachaussure etengama te mais lokola walesa ye aliaka na bato aza seul pasteur atelemaka na chere bayembi nyonso nazosembela bino mituka nasombeli bango mituka merci bien c'est pas là où maman moi a souffert à télémission na chez maman a kabelo $10,000 parce que ça passer le mois pas joie wapi moi il a été belé boy ça ma bonza wana business prochainement pardon les dédicaces sur les abonnés fidèles de GMTV et plutôt il y a Gemidor TV comprendre nous sommes arrivés à la fin de notre très belle émission en tout cas émission ils ont des épisodes par épisode problème que nous à lobby ba fongo dia ba dossier ba ko kanisa yo mto mesana ko ba émission na yo o mesana ko leka na maloba wala ça olimbisa susu te trop c'est trop ça n'est de trop on s'attend à que à ko vendre tout ça loba Nzambe na ngaka kaso kipena yo te awe za suzu ya Nzambe te ise papa yo tika likambo na yo na Nzambe makambo justice tikela biso même nga naza na droit nga pena ke ni porter des nouvelles plaintes na ndenge na nga mudram tatoko biso so ba numéro de ya walesa mudram tatoko porter pasteur nyonso okombone kotanga kuna plaintes next nga na ake porter de mwana na TikTok de plaintes déjà mais na si ça mercredi il est dans na commune na parquet ya nini ya limité 4 mairie to ko samanga na ikuna
honneur à mon pasteur. Merci beaucoup en tout cas les abonnés fidèles de Gemidor TV Boyo Kinenge dossier Fungwami émission ils ont vraiment à suivre parce qu'il y a kolobela la sujet vraiment ils ont vraiment ébélé ma classe parce que donc au moins donc qui nous va voice nenge pasteur de neige ba connaître c'est moi habillement qui sont disons kazaki magicien azaki nganga mais pasteur doit aller ça plutôt après c'est bon à ça qui était nous qui va voice relevant toujours vous allez la prochaine Gemidor TV pour avoir bon ça information à temps rené peut ba kangisi ba twango pour mon toujours awa toujours problème ou kendi aye la sous ba épreuve ndé makambango vraiment ezo kenene merci mingi na ba abonné fidèle de Gemidor TV pour relevant on a bien ça aura toujours wana pour la ça la bino vraiment plaisir. Pourquoi pas, tu vois, mon boss c'est les grands archivistes de vieux, mais c'est Google, Zalara wana pour vraiment, et ça là, bien ma casse, big dédicace à toi, héritier Matengo, derrière les images, Zalara wana, Wakamaboye, et Zalara toujours, d'ici là, portez-vous très très bien, et bye bye. Oh, l'initiateur c'était Yontinga, Akanga Masolo, la chaîne par excellence.